tala caméra lobela bakimbangisi pour na acte oyo puis otala ndeko no Jospin Luanga olobela likam na otala bakimbangisi te na otala nde mokili mobimba na pesi na mbote na Jospin na papa Jospin Luanga ata simo kimanga bakisa oyo ezozanga na pesi ye omoni nzambe soka poni alingi alingi eza na bato oyo baprécédaki mais ce n'est pas bango mais nzambe azalaki donc nzambe aza na bato kapona mosala aza na bato na ye habite ya kozwa na este na weste na nord na sud soki ta ekoki papa de ngenda alobi boko regrette ntango papa azalaki pourquoi laisser aller oyo bino bozwi awa ntango tata akoya bokomona makambo ndenge kochange donc bato baye akontinue mosala susi eza bato basala nini bato baya batonga nkamba yango nasi papa Jospin azwaka bible atanga na Jérémie 28 et na Jérémie 23 verset 20 soki nzambe posa na ye ekokani te aotikalaka donc aozalaka tranquillité alors il faut bato baya po posa ya nzambe ekokana mpo nzambe azala nini azala kimia aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi kolapie mapapu masopi mafuta. Merci papa Kese tobeti so akilongo wana ende ezalaki descente na biso po ete tobima mboka nkamba na descente papa est-ce que date ya suki okotaki kilongo ezalaki ka nga nakoti kilongo mwa mbala ebele mais kilongo oyo emarka nga ezaka kilongo nakotaka le 26 mai ozalaka nga na madame na nga na grand frère na nga José mpo nakotaka kilongo na ordre ya papa ntango nakoti kilongo papa alobi nanga fo okota kilongo ntango nakota kilongo papa atelema na point nake nakoti yokumaki deja ndenge ezalaka oyebi ntango nasala nabimi nazongi papa nakomi penepene na papa mpo na vire nabima papa ebisi nga zonga lisusu senga eloko oza nango posa wana maloba papa e zwa motu na yo obeta yango makasi na sango nazonga lisusu nazongi nsima namati nafukami nasimbi serke nabeta mwa motu ndenge papa alobaka nayebisi tata Simon Kimbango nga na ye na nkamba yo lobaki so biso tokoti na nkamba te ama mwilo aya te ndenge biso tokoti na nkamba pesanga mayele ya osakana te pesanga mayele pesanga maîtrise nasengaka ntango nabimi natuni papa tuni ngo osengi nabi nasengi nabi kaka osengi yango esali natuni ndenge nakota mpe bakunda bapapa mosusu kasi wana eza libanda mpo oyo tokotaka na kati ya tata Simon Kimbango le reste toyaka liboso ya natuni bato mpe bakolobaki kokende osenga na moto akufi kokende bacimetière eza biblique te yo olobani te batangi mpe bible yango malamu te Samuel akufa ti Samuel akufa kala mais guerre na Israël contre Babylone on est menacé menacer Israël mais tous les bateaux mayele bazala wana ba négliger muto akufaki wana tolandi émission na nga ba négliger muto akufaki mais roi Saoul alobi mo esimba te amona nganga kisi po nganga kisi sala nanu mwa ba masirpa na ye wana esimba mais nganga kisi pse bango te makambo photo ke nekaka na tombo roi Samuel bakenda na tombo ya Samuel Bible muto yebisi biso bakenda na tombo ya Samuel
Ba invoca Samuel. Samuel n'a pas sa conclusion. Pour Samuel est où? Donc conclusion où t'as na munoko ya ebembe ya muto akufaka. Vous comprenez? Ça veut dire que tu vas comprendre. Et conclusion est où t'as na ebembe na tombeau na cimetière. Donc le cimetière est en avec. Mais le cimetière est en mabé, na muto azo mabé. Mais le cimetière n'est pas qu'on a biso. Parce que même Jésus-Christ a dans un colline, babandeli kokende ko sambela na Gethsemane, ezalaka ancien cimetière, il y a ancêtre. Maintenant que sambela na cimetière. Batangi ngo malamu. Pourquoi siliki? Tena siliki tel donc esprit que ta Simon qui manga sir ngai. So malembe la baraka te. Ah. Ye kasi tala makambo so dongo toganga kaka lindusa po. C'est juste l'ambiance de cette émission. Papa Keseto kita malembe élection na kati ya mboka kamba elobi te kamba muninga malamu na tanga pasi na izai pona na tanga za kabila landa lisusu ba message au moins to vandi boye Jésus Christ akufa prisonnier apa Simon Kimbangu aussi était mort prisonnier Kabila Raïsa ye a déconné bimisi tata Simon Kimbangu na prison na 28 tata Simon Kimbangu azonge parce que bamindele tango tata Simon Kimbangu akufaka balobi to bomba secret après 50 ans tokoloba mutu azalaki nzambe après 50 ans papa Simon Kimbangu tangani aye ça veut dire faut pas publier tata Simon Kimbangu nzambe Kabila ya habité photo publier Kabila ka afunguli prison papa Simon Kimbangu abi tangabi papa lobi ah mutu asali likambo nani tobosa na ete tobosa na ete Fachi aye awa habité photo fona kota muto nyongo na kota nzambe le 6 avril dans abeti ambeleki a publié te apa Simon Kimbangu ba me maka na makolo traja mulai ya bande habité isimba te faut basa la presse pour mukolo ndela yawa allez regarder la presse comme ça pour confesser Fachi débloqué entreprise kiti na kamba nzela jamais de fait. Merci beaucoup, Papa Kese Bato Balange na Bokebi. Kasi na senga na Nikis, le mari d'autrui. Ame kanan ko tu as une vidéo mukia. Ya onde sous sa permission. Bisika wapi ndeko Jaja. Jaja awo loba discours na ye. Bongo tozonga Papa Kese. À vous. We have been talking about the African solution all these years. In many conferences, many summits, but we have not seen
For me to be here in Canada on October 12th, God has to send somebody like Dr. Lama to Ethiopia in one of the conferences to meet me there. I know nothing about Canada. I know nothing about I've not read about the history. Until when he invited me, I Googled the name. This word The only person we know in Congo is Patrice Lumumba. Because of the Pan-African dimension, their names also. But when Papa Smoky came out, I know the real story is not here. In 18 years back, there was a prophecy in Egypt. I was in Egypt. And we had a gathering of all African churches in one place. And I invited African ambassadors from Kenya, from Togo, from Cameroon, and African citizens from America. Where the police choir was giving praises. There was the presence of God in that place. And one of the prophecies came out that Congo is the womb of Africa. And if the womb is not healed, Africa will not be healed. I don't know the connection until I came here. That it has to start from here. And it has to deliver Africa. And it has to deliver the world. The reason why we have suffered a lot is not because of the black skin. We suffer a lot because we are intelligent. God created us with something within us. And He has given us everything for life. That is why they invade us. That is why they enslave us. That is why they destroy us. That is why they create diseases and get into us. Why did God give them a special place? Why did God give them all the resources? The destruction in Africa is because of what we have. We are not poor. Congolese, you are not poor. You are the richest people on the earth. But it's the time for you to take over. So that you can take over. Take over to take over. And understand who you are. That is why we have Dr. Fazal Kamala. Again, Dr. Fazal came because we had a connection with Ambassador Sister who we met, and it's all of us was Dr. Kamala. After I left somewhere here, he said, don't delay. There are people who throw promises and they don't come back. I said, I'm not going to promise you, but we will be back. That is what we have to do in celebration today. Because of Mama and Mama is not good.
These are the two people who connect us to God. That is why we are here. As gifts of honor, and God has a special purpose. Special purpose. And I thank you for your expectation. It was not easy to organize a trip in a short time. But because it is God's trip, that is why we are here. And God's mission has fulfilled. There's a time for the life community, like people all over the world to rise. We don't want to compare like when you become president, you go to the God and say China and say that I want to be president. You need to show them how to do Papa Kese awawa iza discours ya Jaja zanani Jaja za oya yaki na le 12 octobre Rozo ba délégation le 12 octobre voilà Jaja ndazalaki ambassadeur avandaki kolona mundele pour apesaki discours abetaki mundele main libre abetaki ba ambassadeur ya nini ya Belgique ni baloba zaki na absolument ma vérité sans kobomba azaki lolé mon ataki na poche tataka mpenda place ezala alors ye mutanga zongi ya mbala oyo ye mutaisko na bandeko Frazam Jaja azoloba boyi kenga na yebaki Lumumba uchina mnana te uchina mnana Frazam nde mundela bia yebaki lisolo papa simoki mbango atanga ya ayi papa simoki mbango bandakala abeti pe papa simoki mbango asa bimela ye. Donc depuis âge à 20 ans déjà parce que là papa simikimba. Mais ndeko Jaja zolo baki nga na yebaki na ngai papa simikimba on teta noa na yebaki ka Lumumba. Mais pona koyeba papa simikimba ngo sala ke lelo to ya awa atelemisi ndeko Jospin wazama ko na bino. Abeza grâce ya Jospin nde nga na yebi papa simikimba nde grâce à ndeko Jospin ambassadeur Jospin nde na kei kukumba pe ba mindelo yo baya esali yo ndenge ni koyoka likambo munene oyo délégation ne kokita eza moko na bandeko na bino oto tanko mon docteur Jospin nda ko bunda ko kotisa lisusu komba papa Simoki Mbangu na mato ya mindele na mato ya bisika no so azoleka na ba 6 na bango ya ba réunion minene sala maka international ya ambassadeur kolongolisa délégation. Il y a plus de 20 personnes, il y a 10 personnes, il y a Yambala au Jérusalem, plus de 50 personnes. Réaction à eux. T'as la caméra, pardon, t'as la caméra, le bela bakimbangi, c'est pour la puis autant la ndikono Jospin Luanga pour le bela likam. Na autant la bakimbangi c'était na autant ndemo kilimo bimba. Na pesa na mbote na Jospin. Papa Jospin Luanga. Ata simo bimanga baksa uyi zozanga.
apesa ye omoni nzambe soki aponi alingi yo alingi eza na bato oyo baprécédaki mais ce n'est pas bango mais nzambe azalaki donc nzambe aza na bato apona mosala aza na bato na ye habite ya kozwa na este na weste na nord na sud soki ta ekoki papa dengenda alobi boko regrete ntango papa azalaki pourquoi laisser aller oyo bino bozwi awa ntango tata akoya bokomona makambo ndenge kochange ntango bato baye akontinue mosala susi eza bato basala nini bato baya batonga nkamba yango nasi papa Jospin azwaka bible atanga na Jérémie 28 et na Jérémie 23 verset 20 soki nzambe posa na ye ekokani te aotikalaka donc aozalaka tranquillité alors il faut bato baya po posa ya nzambe ekokana mpo nzambe azala azala kimia donc so ye aye na bato nzambe akomi kimia nzambe afuta ye matondi papa kese tokomi na suka ya émission oyo vrai ou faux oyebi vrai ou faux ouais solo na lokuta merci vrai ou faux papa kese batalisa ye caméra babenda ye vrai ou faux papa kese kamba ekotombola Afrique vrai vrai ou faux bato ebele bakomona te bilaka o papa simo bimanga aloba vrai vrai ou faux bakimbangiste bakotuta tolo vrai vrai ou faux mosala ndeko Jospin kosala ekomona vrai merci tokomi na suka ndeba na suka ndelo basuka napesi mbote na bakimbangiste donc na bachrétien nyonso to na bakwaya aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe